botala nsima yango kotala na sete mpo nazobanga deja ebosika obilebile mpe bobangi voilà aya toza na Kinshasa nasi bino mo bozomona baimmeuble ndenge ezotongama donc eloko tozoloba ke l'État il fallait ayebisa bato ke chaque ndako il faut ezala na banzete mais tozomona banzete nyonso ezokende tite okoma lokola na Singapour parce que na Singapour batia bandako ya baimmeuble banzete ezalaka te mopepe ezokota te eza sikoyo mabe makasi mingi koleka mpo mopepe naturel wana nde mpe tozalaka na posa nango botala ti yango mai wana kuna nde babengi nga mpe songisongi bamezame de whatsapp siko tuna oyo nzetani oyo nzetani awa kutu tomoni nzete moko wana roche bushabu na ozelo mpo okomela nga nzete wana na mes amis de WhatsApp na YouTube na biso nani lisusu Astrid Nganda musuku na ozelo mpo okomela nga bomo nde na otoka mpo nalesa bino Kinshasa eza kitoko nani lisusu mama Isabelle Sita opesanga kombo nzete wana donc nzete yango yango wana na ozela bino misatu wana bopesanga kombo nango mpo bato bayeba yango likambo tozoloba l'État il faut obliger bato na balopango nyonso moto nyonso atia nzete mpo esala biso botali na nsima na nga kuna bokomona ke bandako ezali banzete eza te soki bopusani lisusu kuna bandako banzete eza te sikoyo finalement tookende nango boye wapi alors tokomona na lisusu mbala nsima eloko nyonso ekosalama na oyebisa bino merci beaucoup.